Chers parents, l'organisation des élèves finalistes Kimbangis ne se limite pas seulement ici à Kinshasa. L'organisation s'est déployée déjà dans les 3 Congos. Congo-Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Ce qui signifie que l'organisation continuera à se déployer jusqu'à devenir mondiale. Le 11 septembre 1921, précisément dans Ngumukimbanda, a prononcé qu'il y a bana classe bozonga bokende kotanga pamba te mokili ya lobi bino baye bokotambwisa yango nde na yango wana na susi wana yango wana bakonzi baki kozwa initiative ya kotambwisa organisation oyo lolenge tata molimo mosantu azali kosenga epai na biso yango wana tokosenga epai ya baboti boko akozalaka vraiment na suivi epai na biso bana sur le plan classe sur makambo nyonso etali spiritualité pour ke tokoka koreussi na likambo yango na butu ya lelo etaleli ya tongo Yemei mokonza pule akiti na kata terre aye kopesa mwana moko fleur alobi bo mema yango bokomisa yango wapie oyo nyonso tu bana bazwaka na baekole ndakisa ba dissertation ndakisa ba cours d'option ndakisa ba grille électronique nyonso tu elekaka awa na kati ya organisation des élèves finalistes Kimbanguiste. Nyonso la papa baloko na biso tango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo isala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota bazwa makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi tango ekoya bakosepela na biso kaka 100 ans ekomota makambo elele. 8 juillet 1992, 8 juillet 2023, biso awa na mbanza lutendele nkamba de mabele santu wapi epai tolakisaki bino na elema ya liboso butu ndenge lolenge kani tosalaki traverse ya le 7 tini kokota le 8 mpona kokanisa mokolo moye oyo alaki pasi na ntango wana kasi lelo esengo ndenge kaka bomoni biso boye kolongwa na kati ya nyonso ndenge kaka bomoni bandeko tozingami na bango bandeko organisation de finalistes des élèves finalistes de Kinshasa organisation des élèves finalistes Kimbanguiste wapi ba epai bandeko bamati yeluselemi ya sika kasi bango na souci ya kopesa tata Kimbangu maboko bali koassainir lutendele kuta mokolo ya mardi bakotaki na kati ya recollection retraite mpona kolelela nzambe na ntina ya baepreuve oyo balekisaki tata Kimbangu asungi bango basali yango na kimia baye kozongisela ye matondi ndenge kaka bozali komona lutendele ezali inonde na baélève Kimbangiste ezala otangaka na ekole na baekole Kimbangiste ezala otangaka na baekole Kimbangiste te obengami élève oza Kimbangiste nde bango wana basanga nde tozali komona nkangu nyonso ti kuna na nsima papa enoka kosunga biso kotambwisa kamera po ete bokoka komona lolenge kani misala ezali kosalema awa ya assainissement uta mokolo ya mardi tosignale bien bandeko na biso bana baleki bakotaki ntina ezali nini ntina ezali ete tata Kimbangu alingi lolenge kalite nini ya bato na kati ya yamba na kalite ya baélève nini alobi oui ngai nakopesa réussite kasi bagage il faut ezala yango tomonaki cordon ndenge nini apesaki biso message lobi ndenge ademontraki na forum na ye baexplication ete lolenge kani atalisaki na biso formation bazali na yango encadrement spirituel pe scientifique bana ba professeur na kati lors ya ba épreuve bozana ba séance de travail nyonso na posa diplôme moko kaka ya papier te kasi na motu o esala malamu yango wana biso totikalaki indifférente menga makimbango na kati ya prière elongo na équipe na ye mobimba elongo na libota ya maman Fallon nde toyaki awa na kati ya lutendele uta mokolo mwa mercredi tokotaki retraite na kati na kogene pamba te eloko ya motuya bakotambwisaka yango elongo na mabondeli tokosenga na bino bokoba na kocontinue kolanda biso na suite ya banumero po omona déroulement ya programme na moi tosignale bien que tozali le 8 juillet ntango bandeko baa na mboka bule bakosambela bandeko mpe bazali kosambela kopesa tata Kimbangu maboko na misala po te bana kopambola bango na oyo basi baprésente na bao bazali kolanda réussite ezala totale
ndenge tokolobaka ete papa Kimbangu abi tosala ye confiance yango wana toye awa na elikia mpe na kondima toyebi ke tozali ensemble. Papa Enoch tokokoba na mobembo na biso kuna tozali kokita na se mpona kobondela kolela nzambe na cadre ya Menga Kimbangu télévision équipe mobimba oyo toye awa en retraite mpona kobondela papa pesa biso ba nouvelles inspirations ba stratégie ya kitoko po totambwisa mosala na ye pamba te mosala ya nzambe ezali solo bongo soki molimo ezali te okosala yango te. Matondo mingi nzela na biso ezali kokoba le réalisateur le plus hâte papa Enoch Maketi tolanda.
Merci. Na kombo tata mwana pe molimo santu ya mbotozo maloba na ngambo na biso pe tami bolimisa bino bosengi biso na kombo tata mwana pe mosana na kombo tata mwana pe molimo santu. Merci papa président na mpeso maloba omoni akoloba ezali te eloko tokoloba kaka boye toyaki tolataki uniforme te tolataki jaquette malili te mingi totie bitambala vert tolati ba uniforme totie ba jaquette iliko ba ete tozwi eloko oyo toyaki koluka nzambe akanisela biso tozonga baposhi pamba te papa président apesi likambo Ezekiel biso tokoloba nini oyo bakomi n'Exode 14:14 pandaki ma nzambe asali nini oyo bosalaki nani akokorige yango ye nde akokorige oyo bosaleli ye asepeli na yango yango etombe mokolo ya le 8 juillet ezali mokolo monene mwana nyonso papa alobaka ete mokolo ya bafeti na biso likolo ezalaka nini ya kofungwama maleli nyonso nyonso tata nzambe ayoki yango nakosenga kaka tozongisa lokumu mpe ata molimo santu papa Simon Kimoko Kiangani. Papa Simon Kimoko Kiangani oye papa ayoki te na malili oyo ekomi ata na fleuve te. Papa Simon Kimoko Kiangani oye papa Simon Kimoko Kiangani oye papa Simon Kimoko Kiangani oye Papa Simon Kimoko Kiangani mwana bela wazola wayebizola kaka ekaka yani kaka betela ye maboko yango papa président mokonzi abula alobaka boye iloko ya malamu babeta yango bazwango maboko mbala misato tosali boye tozongisi matondo papa président ntango ekoki mpona kotelemisa mama na biso oye tika topesa mama grande directrice ya retraite mbote okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu mama azali koloba soki alobe sili nde ako pesa mbala moko libondeli ye nde mutu akoloba na biso tokende malamu toyokani ya ok merci beaucoup. Kimbangisme oye! Awa papa oye! Ebete bien, ebete! Merci, tozana nzambe na biso. Yayambo na koloba, ma président. Na butu ya lelo etaneli ya tongo. Yemei mokonzi ya bule. Akiti na kata terre aye kopesa mwana moko fleur alobi bo mema yango bokomisa yango wapi sala keba tolandi ebele na matei awa kozala matindika te batela oyo ye kozwa lobi bayemelaki biso nzembo soki tosali keba te mosusu kotikala wapi kasi posa ya tata nzambe moto na moto akoma na eloko na ye wapi alandi papa président alobi bamosusu na bandako batikaki bato maladi batikaki boye na boye kasi bokende kokuta kuna nzambe asali nini biso mpe lokola toyaki awa na garage de la paix oyo nyonso toyaki nango ya malade ya nini ya bavutema esali nini ye mwana papa zala mwana ya mibeko bolingo nalandi papa secrétaire awa se lokwa konionga mwa moke
apesi ngai mpe lisusu pasi ntango bazobenga mbela osalaka nini okomaka kumwa mbanza banda koloba na biso mbila kulumbu foka ya diako ya mambo libengami soki ya kolia te ezali ya makambo obongisa lisanga oyo ekotikala kokufa ata mokolo moko ebele yo moko kosekarte okei yoki eloko oyo nzambe abongisi na motema moko moye bobomango eza te malamu tolakisa botosi botosi yango ezali mbeka ya kotumba mwasi na mayele akotongaka ndako kasi oyo azoba ntango tokobima kuna songisongi batatolia lokuta bamontage makambo kilikili bongo te toyokozwa eloko ya motuya moko na moko na fleur na ye mema yango na ndako na bino na libota na bino bino baso bosepela elongo bongo to bongo te tokosenga mpe oyo bakotaka losambo ya tongo te basala nini esoire ya papa esatu yoki akotaka te papa paster akotaka te inoko komi kilo mpona kozongisa pokwa esantu ezali na ntina soki papa mfumwa mbanza afongolaki baselile ayebaki oyo ezoya liboso alobi tokotaka losambo ya tongo tokendeke mpe kosukisa na pokwa tozwaka elembo malamu tokotaka ye batata bamama koneglige yango te eza na ntina okolo mosusu yo moko koloba ndenge tomesana koloba si je savais etango yango oyo motola moto eloko na kosenga botosaka bakonzi otala ndenge baza kosepomone tata na mama kuna balali na bango me tala devoir oyo bango basali nayebi te soki na mangomba mosusu likambo oyo esalemaka etala klase monene yango botosa bango bopesaka bango respect na oyo baza na bashiti na bino boyeba kotosa bango soki bozotosa bango nzambe mpa kopambola bino me soki bozolakisa motu makasi nzambe akosepela te awa papa apesi biso baflere nana futi ye mbongo nana futi ye mbongo nzambe ayoki kolela na bino atali susi na bino alobi na kotika bango maboko pamba te akamaki flere apesi me bato ya teti azwaki ye yango wana yo moto ozwi yango batela yango bongisa yango malamu tobongisa mpe mobembo bakonzi bakokende ntango bakozonga lokiti okozala te okozala te wala tosilisi na kombo tata mwana mpe tata molimo sana. Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani topesi yo merci solo elalaki biso na butu lokola bawei mozwi mobola monene moke mopuse molai moko te amiyebaki kasi na mawa na yo nde tomoni tongo ya sika papa tala bana na yo bawumbu na yo basali na yo bayaki balobi nkolo apesi biso ngolu
toke kosala ba examen d'état sasa ipi tozali kozela ba résultat malamu tokende koyebisa ye lisusu yango wana bana na yo bayaki papa olakisi ya ndenge na ndenge oye kosukisa ete mwana na mwana azwa fleur na ye yango tosengi ete kimia mapamboli efuluka moko na moko apambwama elembo ya mutuya na kati na moko ekokende bango maso mazala ya kofungwana mapamboli efuluka lelo lobi libela na libela ndenge ezali mabongisi na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen batazala bamama tokende malamu Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, premièrement, bonjour à tous, nous vous saluons du compte de l'attaché et moi, Maman Balosa, Mafuta Bellevie, attachée du conseil d'administration au secrétariat. Nous venons vers vous pour vous parler de l'expérience que nous avons vécue ici. L'organisation des élèves finalistes kimbongistes participe en grande partie spirituellement dans nos vies ainsi que scientifiquement. Premièrement. Deuxièmement, nous venons vous faire part de ce que nous avons vécu ici. Une grande expérience de vie. Certaines personnes qui ne connaissaient pas comment prier, certaines personnes qui ne connaissaient pas comment s'instruire spirituellement, ont pu avoir cette opportunité ici. En particulier moi, nous avons vécu des expériences ici, des enfants ont témoigné, des changements se sont produits à travers les comportements spirituels tout comme scientifiques avec des enfants. L'organisation des élèves finalistes kimbongistes crée un changement immédiat et très spécifique dans la vie d'un finaliste, pré-finaliste, kimbonguiste. Nous vous prions, chers parents, ainsi que chers tuteurs et tutrices, de nous envoyer vos enfants afin qu'ils puissent recevoir une formation très claire et très nette. Une formation auquel l'enfant saurait quoi faire lorsqu'il serait face à des programmes de prière qui sont instruits dans l'Église. Nous vous prions aussi de pouvoir comprendre l'organisation sur tous les plans. Chers parents, l'organisation des élèves finalistes kimbongistes ne se limite pas seulement ici à Kinshasa. L'organisation s'est déployée déjà dans les 3 Congos. Congo-Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Ce qui signifie que l'organisation continuera à se déployer jusqu'à devenir mondiale. Alors pour ceux qui ne donnent pas la considération à cette organisation-là, pour ceux qui ne prêtent pas attention, nous vous prions à cœur ouvert, au nom de Simon Kimbangu Kiangani, de venir nombreux afin de recevoir cette formation particulière. Elle ne se limite pas seulement sur le plan de l'organisation et puis avoir l'examen en partir, non. Elle continue à faire des merveilles au travers des enfants parce qu'il y a des choses que les enfants ne connaissaient pas dans l'église, il y a des méthodes que les enfants ne connaissaient pas dans les prières qui sont tentés d'apprendre à travers l'organisation. Alors pour ceux qui se doutent, pour ceux qui ne comprennent pas encore la valeur de l'organisation, certains ont déjà compris cette valeur et certains ont déjà admis cela. Nous vous prions de venir encore nombreux de jour en jour afin que le voyage de Nkamba le 4 janvier nous puissions fêter ensemble avec papa. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, il n'est jamais trop tard. Que votre présence puisse être là, un atout pour papa Simon Kimbangu Kiangani, car lui-même il avait demandé aux enfants d'aller étudier. Nous sommes l'avenir de demain. Alors nous prions à tous pré-finalistes ainsi que finalistes de venir intégrer l'organisation des élèves finalistes kimbongistes afin de produire quelque chose de nouveau et de différent au terme de l'église kimbongiste. Nous avons terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je réponds au nom de Gestani Maïmbankila, je suis de la paroisse de Goumou. On est venu juste auprès de vous pour informer ce qui ça vient de passer ici à Lutendele. On a vu beaucoup de miracles, on a vu de messages. C'est ça, je vous en prie de venir nombrer le pré-finaliste, le finaliste. Donc venez, vous ne serez pas dessus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mbotele biso bonso, kombo nangai maman Kiwa Kamandombe Mikael. Nazali chef ten ya chargé ya culture et affaires sociales na kati ya organisation des élèves finalistes kimbongistes. Ndenge tomoni a tozali na kati ya mabele ya Lutendele esika tokobengaka garage spirituel. Toyaki awa na tina ya mabondeli
na bafinaliste elongo na baprefinaliste mingi mpona bafinaliste oyo basalaki examen d'état nde toyaki kolela epai ya tata Simon Kimbangu akoka kofongolela biso baporte akoka kofongolela bana na ye po ete bacorrection ya baexamen eleka na malamu. Kasi likambo ya esengo mpe makasi mingi ezalaki awa po ete mokolo mwa le 8 juillet ekutelaki biso awa na mabele na biso ya Lutendele. Toyaki tobondelaki toleli epai tata Molimo Santu bandoto ya malamu bavision ya kitoko epesami bana mpe bazwi séminaire malamu bayekoli lisusu malamu likambo ya papa Diangenda kuti mama emonso papa Diangenda asalaki awa nde topesaki yango epai ya bafinaliste elongo na baprefinaliste. Tolingi koloba lisusu boye organisation des élèves finalistes kimbangiste ezali na bamission mibale minene oyo tozali poursuivre encadrement spirituel ainsi que encadrement scientifique. Uta ane na biso ebandaki topesaki bacours toorganisaki bajeu concours ainsi nde toyaki kobongisa awa mpona mabondeli nde yango na mukuse oyo tozalaki nango ya koloba yango wana tosukisi bongo na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Merci na nkombo ya Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe Molimo Santu. Nkombo na ngai papa Makengo Mbala Prince nazali évangéliste 3e adjoint niveau général na compte ya organisation des élèves finalistes et préfinalistes Kimbangu Este. Ya solo soki toye liboso na biso penso ezali na ntina ya koexplike biso mukie oyo ezali souci ya tata Molimo Santu précisément epai ya baélève finaliste. Soki totali même na mokanda ya Nzambe na Proverbe chapitre 22 soki toke na 6e péricope ezali koyebisa biso nini instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera point. Lakisa mwana nzela ya malamu oyo akoki kolanda po lera kokola se détourner te pona nzela wana nde na souci ya tata Molimo Santu asangisi biso baélève finaliste ayebisi biso ete naza na besoin bozala na encadrement scientifique naza na besoin bozala na encadrement spirituel. Sur le plan scientifique organisation des élèves finalistes et préfinalistes Kimbanguiste ezali kopesa bacours oyo nyonso tu bana bazwaka na baekole ndakisa ba dissertation ndakisa ba cours d'option ndakisa ba grille électronique nyonso tu elekaka awa na kati ya organisation des élèves finalistes Kimbanguiste. Sur le plan spirituel papa Simon Kimbangu kiangani Molimo Santu yawe posa na ezali ete tozala na bafinaliste capable pour que ba défendre église na ye sans difficulté. Tozala na bafinaliste capable oyo eza penaki bazo défendre kombo na ye partout bisika wapi bakozwama nde na yango wana tokosenga mpe na nzela wana na baye nyonso tu bozolanda biso na ngonga oyo botindela biso bana surtout baparent pamba te papa Molimo Santu posa na ezali ete tokoka kozala encadré ndenge touti koloba na Proverbe chapitre 22 verset 6 instruire l'enfant donc lakisa mwana nzela ya malamu ntango akokoma mokolo akose détourner te mpona nzela wana nde na yango wana organisation des élèves finalistes ezali partout na monde na Brazzaville ezali na Angola ezali na Kinshasa ezali yo moto ozali kolanda biso na ngonga oyo kotikala nsima te pamba te posa tata Molimo Santu biso bana na ye tozala encadré même le 11 septembre 1921 précisément na ngungu Kimbanda apronosaki yango ete bana classe bozonga bokende kotanga pamba te mokili ya lobi bino baye bokotambwisa yango nde na yango wana na susi wana yango wana bakonzi bayaki kozwa initiative ya kotambwisa organisation oyo lolenge tata Molimo Santu azali kosenga epai na biso yango wana tokosenga epai ya baboti bokoka kozalaka vraiment na suivi epai na biso bana sur le plan classe sur makambo nyonso totali spiritualité pour que tokoka koréussir na likambo yango. Donc voilà d'une manière brève moi message muke oyo tolingi transmettre epai na biso banso tosuki bonako mbola te mwana Molimo Santu. Amen.